bien préparé bakochaka na chaîne
so pe ba ko récupérer wana ou ba supprimer ki yango so pe ba ko récupérer en tout cas on est talika makambo ya bato basala yango na sepelaki makasi pena ba musicien ba bini kitoko ba buki penza loketo boende ezala o ba sele boalinga boy ba musicien créer bina musicien bina sala basale ba makambo ya campagne ba TikTok esalamaki pona ko bina makasi vraiment. En tout cas, kitoko, il est très bien propre, posé, kitoko, mbilinga te, banini, c'est sûr, les lots, permis de lobby de lundi, ou bien les lots, na pokwa, na resi bon pas mbalamoko kine, na ndimite ke ba ozonga soso boy na poto, na si mbalamoko ba oza na kin, ba ke pema na bango, ndeka ezalaka. En tout cas, ezalaki très bien, bandeko na ngai propre penza eleki bien batu bakei tabazo yamba mopao bambote bazo simbe na makolo. En tout cas mopao aza aimé na libanda aza penza aimé même batu na poto abakota kan soki kokumaka ba lettre lokuta ko sala ka boso mopao linga sala concert na ye batu aketu bazinga nani bali ko pesa ba lettre babandi ko sala boye na ye bate vraiment biso ba congolais c'est différent ils ont ba congolais musu ba mitema mabe. Les gens ba congolais musu pe ba amute ya malamu po ba o ba komaka wana bazane mitema mabe mais to bosa na te hippodrome de Vicente wana kutuka lolenda ko hippodrome de Vicente to zela balobi somba billet lisusu balobi kuna to moni kuna balobi somba billet kala te awa na balobi na Côte d'Ivoire na moyoki mboka mo bo batangi wala mo pa azoki na beta lisusu. Soki na bosa na Côte d'Ivoire te bandeko oboyebi peut-être manaka bandeko manaka esalameli azoki na mboka moka ya karaboui kaka pa Côte d'Ivoire sur na Côte d'Ivoire te na bene entre non na yoki wana bazoloba toko talaka ba fiche non bimite na si ba fiche ko bima semaine o to kota lobi peut-être nde toko zo ba fiche pot na loba mais na yoki moi iloko moko bongo donc azoki no beta lisusu donc mo pa peza kota Afrika pe makate kebo babi bosomba babiye kuna donc déjà peut-être si ba chaki date tongane mona yebite moi ba retard peut-être ko bossa na mais en tout cas bato bazana ba programme ba kofifi kofiete ba Cindy Love bitunus ba la team donc tozawana donc total ba programme comme ça ndé bo commenter bino bato boyebi bo boakele biso na ba commentaire et ça la bien en tout cas musique eliki kitoko tala bato ndingwana musique eliki vraiment très propre très kitoko ba musicien ba bini vraiment kitoko donc toujours on a ba TikTok donc ba poster en tout cas très propre plein bato ba sepeli ko uta mopa poto London ceiling bande kona ko kita mbala moko pont Guinée yambi Guinée équatoriale yango wana Guinée donc baza kona na Guinée donc ambiance mopao mopao na mwasi ne mama si mwasi kimia mwasi ya calmement ça lokaka bazo kote sana bango mbongo na eza makambo kokota mbongo ezali awa santé ezalaka biso bien pour mukola hippodrome de Vicente écoute biso vraiment santé pepele to kutana makuna rencontre kozala kuna non to kutana bato ebele to yebanika to kutana kana ba media kaka mbote mukolo wana to kutana mama Lila to kutana ye mama Mimi Oyindo to kutana ye mama na Kimia Louise to kutana ye zuwa nde to zoboa to kutana ye mama na biso mama Suksa bango to kutana na ye mama Mosanto to kutana na ye mama Julia to kutana en tout cas vraiment to kutana papa Freddy to kutana papa donc bato ebele bato akini pe bakoya en tout cas vraiment ekozala na concert moko ye moko alobaki yango concert wana peut-être ekozala peut-être ba événement ekoleka na concert wana en tout cas to yebite moi peut-être ba ozo ex à la fin ya Kofi on ne sait pas donc tant mon sous peut écouter mais ne peut écouter ko bimal soit pas après pardon donc voilà to ko changona no finissage thème to yebite donc ezala ndenge ni concert wana po yemoko penza lobaki na concert wana o mama kameko sala makuna na pardon de Vicente yango nde tozozela bandeko na ngai tozala penza ensemble biso nyonso to somba babiye
kuna kuta lobaki moko ata na retard place ekozala kaka po eza place ya munene alobi te ke oyo akosala yango boye atondisa yango alobi kaka tosoma babie tozala bakofili nyonso bato nyonso bagauloise balobi somba tike somba tike tokende kota concert Prodome de Vicente amba liboso kaka nayoka na ngai Prodome de Vicente yango donc pa na monoko ya mopao nde naye koyoka yango tomonaka na biso toyebi na biso yango te ye akende kodécouvraka diengo kao ntango akende kodécouvrir alakisi bongo ale bino siko bobandi kokritike bobandi kokotisa balettre bobandi boye bino bato ya mitema mabe botika miziki ebeta mopao abetaka miziki ne rumba na ye miziki kitoko donc barumba etikali mpa na bango mopao fere oyo mpe bazolanda na nsima oyo bakozala makasi en tout cas ekozala mpe makasi namona mpe héritier mpe aza na mwa moke rumba lisusu abetaka yango donc bamusicien mpe bazana babosalaka effort mais oyo ya Koffi Olomide na minute oyo ye moko legende ye nde moto akangi nano masolo mpo ye nde moto azoorganize donc azofavorize rumba na kati ya Congo vraiment mpo evanda partout dans le monde mopao mokonzi Koffi Olomide balobi Jean-Claude Makela inzolola na lola balobi Hippodrome de Vicente kuna nde tokomonana kaka balobi kuna nde tokomona napesi papa Roger motema mama Rifa mbote papa Roger na London Ceiling napesi mbote balobi kambi kaka talaka bino couple na mama Rifa de mon cœur mama Rifine napesi yo mbote mama Rifine talaka bino ba star bandeko star balobi yo zoma problème na star yo bino bozo duma na bino kuna balobi nkembo na nkembo bino kuna boza très bien boduma kina mopao ensemble na London balobaka peza pimpa vimba butu mobimba la famille en tout cas awa tozotalaka bastre ya concert oyo elekaki na kati ya Guinée en tout cas te concert eyaki très bien so bamonaka mama siku na babeteke kabe nde koto nyonso eros emwanganaki baimwanganaki me botala mopao ndenge atie plein bolobela esala mpe bien bolingaka mabe eyaka te na bato bato bazofima bango kitoko bongo baza bien bakangi masolo basisi poto na bango bakebeta miziki bango na Guinée après ça ale bazongi na bango Kinshasa bake kopema kotala makambo mpo bango ti bazopema bazosala kaka bazoyeba te tokosala ndeni oyo tokobetela kote oyo tokobetela boye donc ti bazopema bazoprepare lisusu bakende kosalela so wapi bakobeta so pour entendre ti bazela Prodome de Vicente bakobeta na bagrophone nini bapays nini en tout cas entre Côte d'Ivoire en tout cas na si bakobeta na Côte d'Ivoire toyoki susu mwa soupçon moko boye Côte d'Ivoire batiaki kuna on dirait peut date balobi basomba billet vraiment nangasi bafishe ekosalama tokotya kaka na minute mopao azomelisa bino pema surtout bakadi ya mpema nde baomona mopao boye bino bolinga boboma mopao lelo lobi mosika nana yebisi bino bokoka mopao couple tension soki babimi kaka mwasi na mobali bato nyonso bakomiki mpumpa bakomi moto miteme mati bango botika couple bavanda kimia pardon bakotisa mbongo mwasi na mobali bakotisaka mbongo bakotisa mbongo basala misala na bango voilà quoi donc bino bato bazoketukelaka bango moi na butu mpimpaka mwini boketukelaka bango bokoka bino eloko te botika biso na mopao basala mosala babeta miziki en tout cas miziki mpenza eleki très kitoko boye nde ezalaka bonde ezalaka toza kaka wana bapano solaire pas bienvenu samba donc tokutanaka mokolo du Prodome de Vicente namoni ya pas bienvenu ozokana te pas bienvenu likambo nini obunga boye bienvenu samba balobi la team mamasi babi ye kolo la team bienvenu samba apesi mbote place ozali pano solaire bambote na bino ebele place bino nyonso boza babi c'est le beau le badel André Olomide bapesi bino mbote na bino vraiment place bino bozali na bamusicien nyonso ya Koffi Olomide bobeti très bien makasi en tout cas bien makasi tozozela kaka Côte d'Ivoire susu ye surtout que tokuna ne balela na bango Koffi donc tozozela na programme ndenge kobimela to oyo bakolobela biso ndenge nini
oyo bato oyo bakozala voilà ba musicien vraiment babini kitoko loko voilà alaya upa beti dance veza gunza meni bango upao papa kokaka yote papa nanga upao vanda na yo penza ba bon dimanche ba cofiette la team mama si ça va attention là-bas totala kaka biso tokoma kotala bino na miso po boza penza bato moko totala totala musique ndenge ezobetama totala musique kofiolomite tondisi podium boyembi botako te bolaike awa mpao na kati ya Guinée musique eleki très bien pourquoi pas to beta maboko to sanjola mopao c'est comme ça muta samsa na est très très bien na pokwa tokoya ba nene koti ya actualité koti mingi magi na zape na matanga voilà na matanga na kini na matete donc na matanga voilà mais tokoya kaka moke to sala moninga lobi pe na kota ki penza te na pe na courage na wana kota ka biloko mike to moni pe kuna mopa wa ningisi pourquoi pas to ya kolobela donc voilà mais na poko nkola ko pesa ka makasi to komona na to kota nani mission ezali pe na matière eza ibele faut to lobela voilà nkola ngonde kokaki voilà Sandra Kazati nde susu wow ba musicien penza bulukutu mama babini bulukutu ya kosakana te bulukutu babini yango penza ya danger voilà ezalaki penza mopao mobali makasi mobali ya mama si couple moko calme na masi vraiment ozalaka bien na mopao batelaka libala yaya libala ekomi pasi basi ebele bazomona pasi na mabala zotula donc voilà faut maintenir so na libala faut supporter na le haut de bas maman yo moko faut ba ko gérer ndeni bayokela mwasi no jalousie te bayokelaka mwasi no jalousie po bamoni bino boza na bino bien mwasi nde bazomona yene mutu azwa bomengo bazolia bomengo bango ensemble akozwa bomengo ndeni baza ensemble bazolia bomengo bino monta mabe bino bokokelaki te bokomi kotumbela bato komosala matalana ya nina towana ntina na bino biso toza na ntina bato oyo bazwa na couple oyo bazotosa mopao oyo bazosala kimia na libala so bino mibali mwasi na mobali so bazopesa na kimia yango nde basengaka libala nde bien eza te bozala na libanda moko aportaka baproblème mpo mobali moko aportaka boye sese babini mpenza ntuka babini tuka babini mpenza blaka pa toka na pokwa tomonani natiki bino